eza mabe. Akozwa banyama papa kofinga si batute eza mabe. Bangoto bobo papa kofinga si batute eza mabe. Zoba wana papa kofinga si batute eza mabe. Zoba na bango ya artiste wana papa kofinga si batute eza mabe. Zoba abina kase po na kwanga ya pamba papa kofinga si batute eza mabe. akozwa bouton vina ye mobimba papa kofinga si batute eza mabe. Botika yo eloko te Zakari Baba Baswe. O eloko te. Oui, le côté ko bando tia batu bakelele, o bando finga batu, o bando laksake yo za munoko, yo sala banani, bato yo sala ba koma ba millionnaire, yo tikali kaka ropero ya batu. Bato yo sala ba koma ba millionnaire, bato sala ba koma na ba mbongo, bato sala soi-disant. Bazo continuer na ba chemin na yo. Bango sko yo muto sala batu ozawa. Na âge na yo. O koma ropero. Ah! Okofunda nani? Bana batu ya bagola bafanda na bakwe na bango batu mola mutu te so ba etelemi babandi kofinga babandi kosala bisala na bango seko tumoli bango na makamu wana okendo tia leader na bango na kati pona nini okomolia mbongo ya kosenga okomo kende poto na délégation yo muto banda ko kende poto na passeport diplomatique lelo komo kende poto na passeport bacha yo na liste poke na poto soni vieux moko a soni papa moko a soni. Bonjour fidèles téléspectateurs ya JK TV News. Baibalandara biso mokili mobimba topesi bino bambote. En tout cas, eyenga elamu bipa nyonso bokozala na banda kuna bino. Ezali JK Dada wa Taifa, la mère des nations. Yaya baleke bele, mama ya bane bele, leki ya bayaya ebele, zwanga na forme nyonso kozwa. Mena suka benganga Dada wa Taifa parce que salanga nazala. Merci beaucoup na tata Nzambe mopesi na pema. Oyo bate biso lelo zala toujours reconnaissante. Tozali ko continuer toujours na kozala reconnaissante na kolonzambe mopesi na pema malgré bambonge malgré ba mikakatano malgré tozali toujours reconnaissante longo na tata Nzambe. Tozali ko continuer toujours na ba reconnaissante. Nazali ko bwaka ba reconnaissante na ngai na nzela ya Fabrice Mande. O azali ko kumba biso na sima ya kamera asala nga bonzenga na banda kuna bino asala nga bonzenga na ba ordinateur na ba téléphone bipa nyonso bolandanga asala nga bonzenga. Merci beaucoup na boss FT bipa yozali topesi yo ba courage ba bonne année ba bonne fête na yo tikete nzamba lola apambola yo. En tout cas, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ba reconnaissante na biso na ngambo ya JDK mopa o soda ya poto noko international bakisela ye mibeko oyebite na France bazali ko bongo la balwa na bango ya beta tour na JDK mopao okoyeba masolo ndenge zali olingi pe osomba mwa mutuka na yo ya beta petu na JDK mopao okotala mituka ya malonga na niveau ya 11 ndenge tolobaka ba kavia na ba caviat. Merci beaucoup na bao balinganga na ba mitu ya mamasi kobanda na Maria Kitoko ya ba su à partir ya Suisse ba charme ya ba chat lo sako na yo, la mère des garçons, lo sako na yo. Ingeta na batu tout obalingaka Dada wa Taifa. J'ai oublié qui Nathalie gauche, na droite. J'ai oublié qui Papa José Magloire, na kati Allemagne. Reconnaissante toujours. Merci beaucoup, bienvenue à l'émission na biso tolo bela nyonso toko bombelo côté yawe tozata na besoin ko bombelo côté toko panzelo ko bobengela nga Zakari Baba Baswe. Soki nazolo babwena lobaka avec honneur, avec plaisir. Bobengela nga Zakari Baba Baswe. Pona nga Zakari Baba Baswe à cause de la paix papa. Pona nga Zakari Baba Baswe à cause de la paix yaya.
bobengela nga Zakle Zakari Baba Baswe akota afanda azwa ebonga na ye afanda afungula makutu na ye parce que tango kulutu azomi respecté te baleki moye ba respecté ezate bandeko Zakari Baba Baswe abanda makambo ya chronique musicale lelote oya yebi nzembo ya Elisabeth Chalamwana molimo nepe manakimia à l'époque Zakari Baba Baswe akota déjà na monde ya chronique musicale ba référence à Zakari Baba Baswe eza ebele do Zakari Baba Baswe azali papa soto otanga bakabulo mwana kabulo il faut otanga Zakle melelo kabulo mwana kabulo yaya akomi ministre batu bakotisa mbutu na wenge 4x4 ba Zakari Baba Baswe batu basala ki atalaku kokumisa kosanzola bawera son Zakari Baba Baswe basala ba bêtise ya ndenge na ndenge. Mais moi je m'étonne un certain moment Zakari Baba Baswe alobi na tiki makamnyo so wana ngande na zaboye na lingina kota na monde ya politique. Eh Seigneur. Makambo yo eza plus fort que moi. Abi na lingina kota na monde politique. Na monde politique à partir ya lelo ba bando benganga honorable Fimbu nazo kendo beta bango tout Fimbu parce que balingaka population te lokola biso ba congolais tozala ba inconscient to permettra Zakari vie moko boya zoba vie moko boye maele kokate vie moko boye diambe ganga na mutu na ye vie moko boye ana demi ya maele to permettre ye acha le colonel na parlement yaya elo nini Zakle la sala na parlement aza le seul député oya komisa mandane na soukate aza le seul député o ba longola humidité na ya 20 balongola pouvoir na ye en tant que député a commis ça mandat na soukate tellement bouzobeleka Assemblée nationale et le non ça ce n'est pas ta place na ya na balabala après tu te dis que je suis intellectuel de quoi monsieur tu n'es pas intellectuel tu es malade na poto babenga bino ba psychopathe mutu lokola yo so zala na poto déjà ba inteba kotsa yo na ba hôpital kala bakanga kadena mutu les seuls députés à côté na parlement à saler le côté à retirer le côté à loba même pas loko likolo nango à silisa mandaté bakamata immunité o e protéger kabango wana ba leva ye yango ba sala penza session extraordinaire pour longola ka immunité pour na koloba kena yo penda o mérité te katu kambade longwa ba benga na ye na parlement donc toi-même tu n'as pas compris que tout ce que tu fais tu ne réussis pas parce que tu n'es pas posé tu n'es pas intellectuel c'est comme si tu as un problème. Bozala Kiawa na Jakindala. Les foufous de même bad. Même le monsieur était posé quand même à un certain moment. Il a dit bon, Nazala na monde de musique. Lelo na embrassé monde de carrière ya politique. Na koi na na côté ya Moïse Katumbi. Na komi na porte-parole ya Moïse Katumbi. Donc na zaboye makamwa musique qui sambeti. Politique ya manga. Likolo nango apesa akenda opesa bisou na prison makala pour la politique. Donc la même chose avec Pierrot. Vous êtes de la même génération. Mais le Pierrot apesa position na ye. À côté na politique,
tour de gants. Mais yo ke na politique, et si ka ba intellectuel, et si ka ba tomayel. Jean-Marie Kassamba, aza mécène. Akolo ba pengane na zaboye, na sala ba oui, ayamba ba musicien. Sera yambi yo na plateau na ye, au sentir que non, Jean-Marie Kassamba ce n'est pas n'importe qui. 3 fois, j'ai vu le monsieur en face comme ça. Ane mbingate, ane tesondenite, mais moutou na ye, ezata 1000 ya bazakari. Après sa position na makambu na ye, oye awa na système a lingala facile, tu n'as pas réussi. Vous avez commencé avec les autres. Tu as aimé que toi tu manges, les autres baliate. Baninga babima, lelo baninga babime pa na yo, bazale bana misala na yo, bangwana bakomi ba honorable ensemble. Et depuis bakoma ba honorable, na buso ba jamais okomona bango. Yo lelo ndimio koma mwana bitinda. Ya fali, ondimio koma. Babenga bango banane. Ropero, selon ba ivoirien, ya fali. Ancien député. Soi-disant PDG ya chaîne à TV. Honte à toi. Moi je me demande de quel côté on va te respecter. Tu as créé des respects. Respect boyinzoto. Respect boyo, respect talio tal et boakio. Toi tu peux te lever pour insulter Fali. Toi tu peux pour insulter Kofi Olomide. Ni de près ni de loin. Na manœuvre ya vu au sala et simbate. O komi ropero pour na musicien. Oyo lobi kuna ko beta matole pa na yo. Mais lelo yondo komo beta matole pa ba musicien. Zakari, tu es malade. Regarde ton fils, Chege. Tu dis que non, bato va publier moi na yo. Au Kangsabango, tu es malade, toi. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade, toi. Si tu étais un papa responsable, ce que ça pour na ko bima na bana mikete, ce que ça pour na ko bima, ce qui na bananité, ce que ça qui papa responsable yo Zakari, c'est parce que ngana fingate. Mais yo mérité penda ba njiro ba finga yo. O mérité yango. Attends, tozo boya to lo bakeno l'année 2024 année à changement de mentalité. Mais yo penso mérité parce que oza dernière ya ba vie oyo ba ko conseiller jeunesse actuelle. Yo mérité wanda ko sala rando na bana mikie bana na yo bimisi na makolo na yo. O sa na bango rando ya wa Chege. Mwana na yo wana na poto. Mwana na yo ana poto o telengana. Et là, et ça, le bon matin, nous tous ayebi bato ba conséquences yeloko wana. Bato ba melara biloko wana ya makasi wana na boyena insistant po YouTube a bloquer ngate. Fabrice Mando kata place wana. Bato ba melara bi poudre ya pembe. Bato ba melara poudre ya pembe wana. Boyebi. Soki a mela poudre wana te akomandeni. Il faut tellement na bagarre. Asenga bato ba mbongo. Ya. Soki ake senga bato finga leader na bango. Basani, ba filmer yete. Ba filmer yete. Ba filmer. Et ozui. Et zui o sali, ba sali yango bien makasi. Trop. So bato ba otika yo a le côté Zakari Baba Basu. Ouais, le côté. Oui, le côté ko bando tia bato bakelele, o bando finga batu, o bando laksake yo za munoko, yo sala banani, bato yo sala ba koma ba millionnaire, yo tikali kaka ropero ya bato. Bato yo sala ba koma ba millionnaire, bato sala ba koma na ba mbongo, bato sala soi-disant. Bazo continuer na ba chemin na yo. Bango sko yo muto sala bato oza wapi. Yo muto sala bato oza wapi. Zakari. Oza wapi. Yoza penza définition ya échec. Oza penza définition ya échec. On dit mieux comme un ropero ya Fali. Aïe, quelle honte. Quelle honte. Na âge na yo. O comme un ropero. Ah. Oko funda nani.
bana batu ya bagola bafanda na bakwe na bango batumola mutu te so ba etelemi babandi kofinga babandi kosala bisala na bango se kotumoli bango na makambo wana okende tia leader na bango na kati mpo na nini okomolia mbongo ya kosenga okomo kende poto na délégation yo muto banda ko kende poto na passeport diplomatique lelo komo kende poto na passeport batia yo na liste poke na poto soni vieux moko a soni papa moko a soni le seul député à kota na assemblée maslisa assemblée te ba bengana ye yo so bato bayeba te lelo na rappeler bango le seul député à kota na assemblée nationale a sala même pas 4 mois dehors on mérite quitter parce que ça place na yote place na za na balabala na sali ya mingi na muziki na biso bien sûr o sali ya mingi neti quoi place nini yo ko kende bayambi yo na muziki na biso place nini oko kende bayambi yo nati lokola leki yo musika yo kanisi valeur o fale azwaka nati lokola nde aswaka yo akozo te po yo wa chaku afundaka batu chaku alobaka mingi vie chaku tu parles trop tala nanu bato lokwa bapapi mboma babebe mpo na yo na monde ya presse tala leven bakomi nango tala ndenge bato barespectaka bango ozonuna na maloba mabe na munoko kofinga bato babétise yo tata mukolo obimisa babétise na munoko na yo na facilité quelle honte ozonuna osimba nzete na mafinga ya buzoba ya salité. Tu n'es pas intelligent, tu as un problème mental. Si tu étais en Europe là, on voulait te fermer. Aux épiscopats, tu as un problème mental. Tu as un problème mental. C'est pour cela que moi, on a commis l'iboma. C'est pour cela que je suis irresponsable. O botana o mabe. O sikalate awa to uchi koyoka ba voice no bimi. O lingi fia batu na poto. Ozo linga yo zuye ka na internet tata mukolo lokola yo. Mi kadina yo na mutakala na yo komo ko telenga na internet tata lokola yo. So ke na plateau ya ringala facile bapuku ba oleka batuka na makolo boy tango na mutu na yo eloko ezate conséquence makambo ekomela biso yango wana conséquence makambo ekomela biso yango wana parce que munoko na yo ekotaka na makambo ekotaka te tu aimes parler kalate awa ba uchi ko finga yo ba tomboli yo ba kitisi yo obimi loko eloko pamba okomi kolela loko la bébé yo olingo zonga olingo yoka te depuis banda ba délire na yo na tikala jamais ko sala émission mais cette fois-ci na saleli yo obano luka kote nini okokote la po simba kofi olingo kote la kote nini Zakari, ouais, le côté, c'est le côté penza yo. Définition ya échec, définition ya kolobageno, succès ya kape kena nango, eza yo ya. O sala talaku ya wenge, ba wera bango na ba simba ba mbongo ba koma ba vétéran na monde de musique. Yo, il fallait comme un peu vétéran lokola ba wera na ba jibe. Il fallait yo peu comme un vétéran lokola ba wera na ba jibe mais au récit ko comme bongote ba wera ba comme poser bangona ba ucho sala campagne de députation na mboka na bango jiba beta lisu musique te mais na liste ba millionnaire azala na ba polémique tazala na ba beste masana mbongo bana jibe ba. Donc moi écoute tout autant ba kombo esate kalate boroyoka kana gouvernement oke mwana moko ajiba comme ministre bo s'enquêter te bo tuna te parce que classe d'éducation zo ganga wera soni ye wana licencié na niveau États-Unis
ya yo ye wana liboma na Belgique na balabala yo mosali yo mo fabriquer soni pona yo koloba pona batu te yo koloba jamais pona batu baloba yo polo bazakle jamais yo koloba jamais yo fofanda akimia yo penza so totali yo penza ko obanda misala na tamsubiso to botamite obanda misala chaku obanda misala kiatalako obanda ezate ke o analyste te kotombola kokumisa ezate ke nebiso to fanda boye to sala analyse te yo banda penza musala ya kotombola ko sanzola kokumisa lelo te obanda ngo kala ya bakalas o continue lelo lisusu ko koma ropero ya mutu watana sonité poke pote fo kende na liste yo ko simba mutu lokwa kofi oko finga mutu lokwa faire mama yele te émission lelo ezala pona yo Zakari vie moko rata Zakari maele muke Zakari piscopate Zakari mutu ekota ba fufu Zakari omichaka na place na yo te tala baninga na yo bobanda na bango carrière sangisa bango esika moko epesa yo makambu katana. Tu ne fais rien de bon, monsieur Zakari. Tu ne fais rien de bon. Sindia embika nzembo moko kaka ya ye moko déjà 1 million de vues, non? Je crois 5 ou 6 jours. Bato succès là ta bango zote kangama bango lokwa sonzo succès zo bougete succès zo ningana te succès simba bango zoto kabui ayembi nzembo azo lakisa manifestation ya amour na ye vis-à-vis ya Koffi Olomide wana ndako te yo wana tindengo za na mwasi te yo bena so okufi ba olelo na balabala ata mwasi ya musika ata mwasi ya pembeni ozana yete exactly ozana yete na yo salelo analyse propre le la petite sœur moko donc oyo penza papa na ye Gilbert Manda pesa ye éducation comme il faut pour ceux qui na zwa éducation balabala zakle mbele na polio pona yebi ba histoire no ebele mais na ko sala ngote na saleli oka analyse ya propre oza penza l'échec ya ba vie nyonso barata oza vraiment l'échec ya ba vie tout barata yo penza tango batu ba olobako yo fo fanda kimi okanga mnoko okomo kende poto na liste okomo jembela na babezi ya bana yo bana mike bakomo peliselo ba live bana ya ba 25 ka babenga biso ba yaya babenga biso ba mama bakomo peliselo live ba fingo tina kati azakle c'est que na mboka na biso kibukulu tezalate ndima ba fingo na politique parce que na politique so ba fingo za ba kulutu ba grand nde ba finga na politique na musique so ba fingio so ko mikiti si penza na se ali papo kiti penzo komi eloko te ndima ba fingo na politique yo ba komo finga yo ba komi ko finga yo na musique chronique na yo so ki chronique na yo memi yo tina point ya se okomi lipapa munoko na yo bimisaka solo munoko na yo bimisaka bosoto munoko na yo bilobaka maloba ya mabe ya salite Zakari bababazu yo bandi succès lelo te maluka tonda bakola kutonda ni bankumba kutonda ni balela yo sozalaka na kati ezaya lelo 1900 combien ezaya lelo yo sozalaka na kati wenge 4 x 4 yo sozalaka na kati bakabwani yo ke na ngamba Werason sozalaka kote ya Werason ozalaka ropero ya Werati
Zakari. Mutu pa tomboli yo, asanzoli yo, apesi yo valeur, apesi yo kombo, où est rasoniti? To vina yo bota mozalaka ba opero. Ropero. Na âge ceux qui a 60 ans, ozalaka ropero. Ah, vienanga. Bino bolinga respecte, nandenga bien, nandenga mabete, bolinga respecte. Nandenga bien. Bino peza bolinga respecte. Na kanela yo ka place moko simba innocent. Na loba seki touro ye. Ba page polémique yamba biso. Ba page nazala penza poser son no loba mais nazaka maloba moko Gillette ondimate. Nazara maloba Gillette ondimate. Yo djembelaka na ba polémique moko boya salité, ba polémique moko boya simandaku, o djembelaka wono djembeli pe. Oh. Soni pona yo. Conseil nga na ko pesa yo Zakari baba basu. Omi kiti citro. Ancien honorable. Yaya. Soi-disant PDG HN. Talande ona yo, talande kona yo. Aza leki no na musika. Israël Mutombo. Yaya. Akomi boss. Lelo akomo sala na place o batu basala na passe. Akomo sala. Mutu. Oyebi ko sala na aner zali panangu bate. Ko sala na aner yali panangu bate. Nini ememiye musala na ye. C'est honte pour toi. Oya wa gangi fachi o kanisa ki bakopesa yo place pembe na fachi do nandenge 5 ans esili ata pembe na linzaka boete yaya wambuma ya salite wambuma ya mabe mututu ayebi yo yo kanisa pena fachi mwana poto ayeba yo zaklete ayeba yo te oya o sala talaku ya kabila. Siko muto ayebi yo. Azwa yo po salele atalaku. Po fingele batu. Azwa yo. Yaya. O rate pouvoir e banditi na sukaku. O bando kanisa na ozwa ministre ya communication. Ayaya. Kana buzoba. Kana mafinga na facilité ya munoko. Tika taba toba uchi libanda ba ebe loko te ba ya bazwa na bango ata pouvoir ke bazwa yo. Ou échoué na nyonso. Zwa conscience. Tika ko djembela na bana mikeza soni. Fallait tanto ça l'émission aboye. To salaka pona koloba atala vie na biso makabuku to zalaki makasi batu baye ko kotia kimia entre mututel na mututel eza batu boye. Yo il faut telema fali faut respecter ko fia za père na yo. Mais yo zo tinda fali na batu na yeba manke. Fali kutu tete olongoli ye. Ozo tinda batu ya fali ba manke Koffi Olomide légende ya mboka au respect. Pourquoi pour nini yo vivre na ba $100 na ba code so ba pesi yote au vivre te ma mingi pona yo. Merci beaucoup na Fabrice Mande na sima caméra ba bon dimanche na bino ya lelo ezaki ya Zakle vie moko oyo alinga komi pesa respecter lelo to koti na monde après to umeli na monde ote to umeli angote mondo to umeli angote donde to koti 2024 boy ngana kolo bana sali na bandi yango na 2000 na 2019 donc na 2024 boy na kokisi 5 ans na mondo na humilité mais nana maîtrise koleka vie wana nana maîtrise koleka l'internet na ebité na koti na ba 2022 na ebité internet kaka internet on a continué ba 2022 nana maîtrise koleka vie wana na yebi ke place onde na olo baboye te keba na tout abordir te sona tout bordir ko balukelanga na lo baboye na sala boye na pesa analyse nanga combien de personnes ba changer mentalité na chaîne nanga ata ba auto sala na bango na TV na chaîne na ba TV ba yebi na télévision na bando pesa nini les bonnes manières. Cela veut dire que non, n'abanda kopesa les bonnes manières. Comment vivre dans la société? Alors,
vie ozane lo oloba te tiko jembela na bana mike wali suna succès te elo na koloba yango wana merci na bao ba olanda pe ba ko partager tokutani mbala ya sima. Merci na Nadia GB bébé matanda na ba o to balinganga tokutani mbala sima. Bye bye.